Yaya tulobaka mingi salaka attention mawa ezali ngambu. Batu ebele ba vina bango ebeba po ba yamba batu na ndako na bango. Batu ebele bomo ina bango ekatana po ba yamba batu na ndako na bango. Salaka attention ba yambaka n'importe qui na ndako te na esaka bino chaque fois. Ezala bandeko mususu, ezala ba camarade mususu okosuka na ekaka na restaurant. Misusu akoyi koya asuki na porte ya parcelle. Mususu pe aye asuki na porte ya ndako. À quotité, ce n'est pas n'importe qui oyambaka batu ya lisolo ya pasi pe mawa mama oyo abeli AVC pona nini mwana na ya mobali finaliste a présenté qui examen d'état et tikali quelques jours publication seulement mwana na ye balesi poison et pas ya nani et pas ya ndeko moko auta kimboka bazwa ki aya ko évoluer na Kinshasa lokola mutu normal ba pesa mama na bango valeur mais mwana mwasi oyo abomisi mwana ya mama oyo finaliste epesi pasi ya kosakana te mama oyo apike crise ndeko na ya mwasi ya petit solo papa fiston beta lisolo o bandeko na ngai ba fan ya radio lokole batu ya bwani ya papa ya bwani ya mama ya bwani ba yebisa ngai na sala nini po mama na biso azali na situation moko malamu te voilà. Na Kinshasa na komini ya Nsele papa Lopango mikolo zaka mama papa Lopango papa Lopango abomi voisin na ye atubie mbeli likolo ya 500 francs atindaki yake de kosomba kisi ya bangungi mwana oya Lopango tuila muisa sasa na 500 francs papa fiston robini ni $500 na lui 500 francs congolais abomi na ngomutu atade sikabwe na commissariat na komini ya Nsele somo ya kosakana ti yaya. Baya basi baya mibali yo mutu sana na ba parents na yo envie sepelaka atakutu ba parents bazali invité o bazali envie mais bazoko s'occuper na yo il faut kumisa kanzambe tala mwana oyo petite fille ya moins de 10 ans ya mwana mwasi ya mwana mwasi ya moins de 10 ans azali kotambo na nzela alutia cirage po azwa mbongo aluka moyen ya kuvivre yo mutu na ba parents na yo uzali komona ba parents inutile. Salaka attention pour là d'ailleurs c'est très compliqué. Sauf que le comélioté ko kansate ki ezalakate. Est-ce que yoki tokozongela yango awa na émission ya lelo ya deni apesi sur prophétie ya deni lobi azali komona nanga akufi azali komona président Kabila akufi. Oyo prophétie ya solo to ya lokuta na yebite tokolanda ngo awa na émission ya lelo. Johannesburg sera en ébullition le 12 juillet 2025. Oyo et pas wapi Maison Jeune Sana en collaboration na Zis Production Bakobet Sabongo Maman Biliabel live na Johannesburg qui sera na Santone le 12 juillet oyo donc to sombo bien na bino et ko la partie à 20h na nightclub VAT na Santone. Alors ba place ezali boye pour na koso habillé VIP ezali bongo na 1000 rand et puis place normale ezali na 500 rand pour contact pour acheter les billets pour la réservation au benga bongo na plus 27 74 68 92 16 topé au bengi sous na plus 27 61 87 26 69 5 au cours de la bongo réservation pour un concert et à Mama Mbiliabel. Nous allons revenir sur ça dans cette émission, mesdames et messieurs. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Bote na bino bandeko balandi ya radio Lokole télévision. Merci na fidélité pe confiance vous allez continuer ko pesa na programme oyo radio Lokole masolo tongo ela mwe pa na bino bon mardi
ba o ba ko kene misala merci bo kene lo musala na nzoto kolongono na longonia nzambe na biso na bakoko bazala na bino oyo zali na ndaku to zali na pokwa outi mosala erotala biso ça dépend erotala kotala biso yebake émission na biso session ya liboso ya mokolo ya mardi e bandi komo na ngai Fiston Pelende tate ya Sedeke yaya bato baike bali kosungama na nzela ya émission oyo yango na senga kana yo soki okoti eloko ya liboso yo o partager soki o partager d'abord avant yo partager joie soin ya ko s'abonner soko za abonner ça va banda mama ko partager soko za na abonner te o s'abonner et puis au fini cloche ya notification pour na okataka programme na biso te to sengi na o s'abonner ya et comme kaka lokola zembu te to banda ka ko s'abonner pour na communauté oyo e comme bongo munene soko s'abonner awa et puis OK na deuxième chaîne na biso Afrique Masolo TV o s'abonner pe kuna soki osilisi okeyimba na moko na TikTok et pa wapi o follow biso na TikTok kuna pona to banda pe ko sala ba live kuna na TikTok voilà ekendaka ndengo wana. Avant de commencer cette émission, mesdames, messieurs, nous vous signalons que Maman Bilabel à cause à la Bongo na Afrique du Sud a un concert na les 12 juillet Oyo, Maman Bilabel a un concert awa cadeau signé, toute la production est signée Gilles Ntana na Zis Production. Donc prenez rendez-vous pour ces 12 juillet Oyo na Johannesburg na Night Club VAT na Santon. Pour la kosomba billet zali VIP ezali na 1000 rand ya pamba et puis place normale ezali na 500 rand ya pamba. Alors contact pour la réservation à table au bengi bongo na plus 27 74 68 92 16 tope au bengi lisusu na plus 27 61 87 26 695 okosala bongo réservation na yo pour na concert ya Mama Mbilaben. Venez encore vivre obeyanga osali mobali ya mobulu ba mazili ba nostalgie sur Mama Mbilabel yaka bongo le 12 décembre pardon le 12 juillet pour na koyoka Mama Mbilabel na Afrique du Sud batu ya Cape Town batu ya Durban Val partout boya et belé le 12 juillet pour na ko non seulement qu'on soutenir mais koyoka ba nostalgie ya Mama Mbilabel. Voilà, nous serons tous là pour na kotala sabino soirée wana et l'équipe ndenge ni ko banda bongo na 20h. Voilà. Autre le quitter Tolobi. Voilà. Ya to ko betelo boso li solo yambo toko tana ba détail information oyo kibongo na sommaire. Na lobaka yango chaque fois na ba émission na ngai awa. Mawa ezali ngambu yaya. Mawa ezali ngambu. Certaines personnes ba mona kama bolamu ozali ko sala pona bango te. Mais ba yaka pona ko détruire. Okanisi ozali na Kinshasa. Ozozwa mwa lipa ya kolia. Ozali esiko ozali wana mwa lipa ya kolia. Ya certaines personnes sakamno ya ba edara bango kaka na musika na pembeni to bendi na pembeni oyoki makambo ya mabe. Ndeko apesi solo azali moko ya membre ya famille pa Fiston beta di solo oyo ezala anonyme pona tozali na pasta kati ya libota na biso. Na libota na biso ba bota biso 7. Cette wana papa azali, mama azali, biso amsusto kodi déjà siko mwana na biso, toza presque 6. Tozali kaka bana ya basi na bana ya basi. Mwana mobala azali kaka moko oyo azalaki bongo 5e ya famille na biso. Alors, papa na biso na mboka, bandeko na msu bazali na mboka. Donc ya mwana ya yaya papa ya biso azalaka na mboka, jeune fille aussi. Lokola biso papa asutuna biso totanga bakelasi consort. Papa tango akendaki matanga moko songo na mboka ya na ye asengi ye est-ce que moi ezalité ozolanga pe ata mwana oyo akende kokola na Kinshasa ayeba po aya kosunga ba famille na yo tangisa ye kelasi papa amonaki yango mabete po d'ailleurs papa azalaka na mutema ona mama na biso mutema malamu papa mutema malamu ba futela kusu bala msu ya quartier Minerval mama na biso pas un problème. Comment tu foutu la bateau sous Minerval tout le monde ndeko oya yo moko to sala yango te okoki ko ya na mwana wana lokola mama na biso na papa batiaki mutema malamu ya pas de souci mwana ya ndeko na ye aye na Kinshasa une fille azalaki na ba âge bongo ya ba 16 17 18 moko boyi
Ba 18 ans. Et il y a mboka âge et bana rapena malam malam te mazaki mona mboka zaki très poli, très respectueux. Tango alunga na mboka akomi na Kinshasa, tozuye lokola ndeko. Papa na biso alobi bozwa o azali ndeko effectivement azalaki cousine na biso, azali ndeko na biso. Abandi kolala na chambre. Ba pesie chambre moko te mais chambre bana kolala lokola bande ko soba ki wana azola ala ndeko na biso moko ya mwasi mbetu moko s'il vous plaît bazui lokola ndeko lokola utaki mboka intérieur azalaki vraiment na bilamba ya malonga te mama azui soin ya kosombela ye bilamba ya flipperie super sika alata akomisa ye lokola jeune fille tango ye abandi kobonga akompe lokola jeune fille normal mo bilamba ya sika konso bandi ko kanga ye suki apakoli mo mafuta soin moi soin de visage abandi kopesa ma forme ya jeune fille normale oli afanda kimia aligi kovanda kimia te bon effectivement lokola ya kinanu babandaki kozela année oyo ko bakoma parce que la katikati bande kozela année prochaine tang bazongaka na septembre ba komisa ki ekutu déjà azonga akota ba cours mike abandata na 5e des humanités parce qu'il y a bande ko lo basuri na 4e na intérieur ba kotisa ye na 5e pour que ça l'examen d'état a mappé quand même mutu et puis akende bongo université ce qui n'était pas mauvais azamwa na mwasi ezali normal soki bisto bimna tongo ba subake cours parce que école maman qui côté ka konso ya atikalaka il faut ça la lokola misala et ça la kiteke azalaki lokola domestique mais azalaki normal parce que azali mwana mwasi atika ndaka atikala ye mona ndako na pourquoi pe bisto lambaka tout ça misala donc ça dépend ce qui jour wana mutu moko akei que la cité dans une activité te ye mutu ça la misala ko komba surtout donc nous étions très bien, on vivait en famille très bien tango akomi jeune fille batu ya quartier babandi ko yebisa biso wa ba yebisa mama mais mwana na bino ya mwasi o azali na asana ni ote aza mwana na biso mais soki bino tukei to mona kaya koma ko sala ba défilé na quartier azozo mibali azokota na bango na kata ndako o mibali akota na ndako e sala malamu te sala propreté c'est vrai mwana o sala makamdengo wana maman ayebisi papa abi est-ce que oza sûr et batu ya mboka soko pesa ba rapport ndengo ba ko kanza lokola obandi ko maltraiter mwana oya il faut faire très attention non on doit vérifier maman ayebisi non neta tali mwana ndeko na yo sala nyon surtout au vérifier alors papa je me suis accueilli musala aye ko zonga avant ba ça qui ezara ba herba 10h moko ba 10h ba okini ba 11h papa sai lokola aye ko zonga akoti boye na ndaku akuti a flagrant délit ye mwana wana oyo akutaki mboka na mobali moko boye atundi mobali wana yo kosala ina kata ndaku na ngai ote nga na bima na ye solo za surete ozo na ndaku oyo bango ozali mutu normal azalaki un peu âge un peu moins avancé et consort car ande zala kawana papa bengani mobali wana ayebisi jeune fille wana kosala ka makambo te o ezali Kinshasa mibali bakokosa yo pamba awa et puis okoya ko zemi et okoma ba problème niveau ya mboka to bayeno awa pona otanga kelasi okoma mutu est-ce yoki ona yoki tonton yoki ça va OK na kata lupango na so papa fiston papa atonga un peu moins des niveaux biso mozo na niveau ya C niveau ya likolo batia ba locataire siko locataire moi locataire na biso wana moi na moka locataire so asala asambelaka mwa mingi asambelaka mwa mingi et ko sala ke ba jour l'équipement mukie ba jour l'équipement roleka qu'est-ce qui s'est passé locataire na biso a loti ya er moko to negijaka ba ndoto te ayebisi mama na biso abi na lai na solo ta problème et ça na kata lupango me famille na bino problème moko ya munene muta causer problème wana ezali jeune fille oya bino oyo jeune na fille bino oyo akutaki mboka wana a causer yango ndenge habité moi za mwana malamu c'est vrai azalaki na ba problème kokota mibali sika bagangile atiki mama me ko tuna problème ndenge na bien en tout cas na habité mais ko sala ma problème mo grave na mona grave na loto na habité bazui yango lokola ndoto ya bandoto mususu ko zui yango zwa kata ya kusambela zwa kata ya kusala discernement po ekoki kosala pima makambo ya solo
Maman, c'est vrai qu'il y a yoka qui mais azwa qui en pena en considération te. Eleki nango. Na bande ko ba awa moi na biso ya mobali auté pour ça l'examen d'état ba ozela ba résultat ça la ki biochimie. Ba ozela ba résultat la bango ebima. Et pendant ce temps akenda ba cours na yemo mike ya anglais car des la ka ba cyber café le maranaye. Alors, et ça liké mama tangwa yaki mama kuta yaki te donc camarade ya mama moko boye ba oba na yekala ayaki asomba ki masango ebele akanisa ki lokola mama aye déjà po bafanda bale oh mama ape koteka alongwa ki quelque part akendaki kosoma soki biloko so on ne sait pas mais ça kamana tanga ye wana akuti biso tozalaki na ndako tozalaki na ndako wana ndeko na biso oya uti mboka abandaki kolamba alors teba yakini masangu wana na banguba mai tole masangu wana banguba mai et puis akela bino sala kesa mama na koya lobi biso pe to bimbimi na biso ndeko na biso ya mwasi lokole yaki tourner ya kolamba atikali kolamba tanga si kolamba wana silisi ate bloko na nzungu atiki na nzungu biso bimaki leki na biso oya sala examen de tatanga uti ko tambola yesi ko tanga ebe il était très enfamé n'est-ce pas qu'est-ce qu'il a fait apo tout ça la système ceux qui bala biloko no surtout bazorango batina sana munene batina mesa mutawa sa biloko na ndenge na yi leki na biso wana zwi biloko atina sani abandi pe kolia abandi kolia tango asilisi kolia afandi boye mukete ça ba 20-30 minutes moko boye abandi ko la libumpas libunanga pas nini bo libumpas oh et pesi moi bien te asa le la koi to memi de konangai to bimi na etuki na centre de santé moko pembeni na biso ya na kotanga ba koma centre de santé na kotanga comité na biso lokali solo pour epenio tango to mato kende to kutana na mama nini yote abili bumpasi aleni o ka bloko balamba ki wana c'est vrai tango ba ke na centre de santé moko batali tout le monde a un cas grave, oui, centre de santé à Kinshasa, Nezalaka. Parce que le Kanda lettre, on a abisoté beaucoup na Saint-Joseph. Saint-Joseph, tant que comme na Saint-Joseph, na urgence wana, parce que le premier soin, batali boy, docteur ala ki wala tabi, mais on a envoyé des symptômes ya bien la moutais, des symptômes ya, on dit aller loko ya mabe na biloko. Est-ce que beaucoup mi, loko ya mabe komi ali eloko mabe biloko auti kolia nini o ale kaka biloko parce que na ndako mbala moko pendant que olo bandengwa batuni ole nini o na leka ala ndako mbala moko sisa akoti mama na koma ale no ndako mbala moko mama azongi ndaku azongi mbangu na ndaku oyebo pitela kisasa akende kozwa mbongo po ba traiter ndeko garder sala kawana atanga azongi na ndaku akuti ndeko na biso azala kiwana meni ndeko ale nini na ebite ale nini taka to lamba na biso yango ale awa c'est quoi ça et qu'est-ce que maman a fait sage qu'elle était on a baka une femme maman ya ndaku maman ya solo azala kana présence d'esprit azala kana sagesse. Pendant que moi, même si circonstances est ma casse nini, maman ça la maîtrise moko boy. Maman lié mo be fait on a raison na miti muké. Mais moi na balobi abi aleka lo ka bala mena ndako ka lo bala mena ndako. Bon siko kuna hôpital babi ba laisser lo ka babé. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman a eu soin. A eu moi 2-3 misuni. O balamba ki jour wala a eu ango avabima aseli niaou na sana pesi niaou atikali kolia mama akembangu na hôpital kuna bakei po afuti pe mbongo basali moyen tout ba sauver ndeko na bango na pas pu succomber n'a pas pu survivre il a succombé mama kolelo wapi mwana na auto ça examen d'état résultat dans 2-3 jours mais mwana akufi alelo komabe ezalata baninga na yi batela ki yango na nzela ya kelasi sekangaki déjà est-ce que esika bakendaka nde bateli yango to wapi mwana ale yango na ndako
epesi ye mutu kozwa ntango aye kozwa mbala moko to mwana akufi mama abenga mbala moko papa oza wapi papa bino nakomi na ndako asiko naobongama mpona na bino lopitala bino mwana yo akufi batiele biloko mabe biloko oyo eza likolo ya mesa eske olia yango deja abi komeka kolia biloko wana te sala attention papa yebise me naye mpe awa soki nakomi namonaka niawu na mbwa bayaka koyambaka namoni kaka mbwa namoni niawu te baki koluka niawu na nsima niawu wana akufi niawu ase ya kokufa ça va mama ya bino ce n'est plus important yo oya koto parce que mwana si akufi baotie ebembe na morgue tozoya kozonga papa azeli wana batie bakoti ebembe na morgue mama aye na babiso tozongi na ndako tobandi kolela wana papa abi c'est pas possible mwana alekaka biloko oyo na ndako eloko mosusu te epuis ozwi biloko yango opesi niawu akufi nana namba ya biloko ndeko na biso auti mboka wana azwa sommation papa Fisto pression ya kosakana te mwana oyo aye kondima ngai nayebi na ngai te kasi papa moko omoni papa entre temps papa oyo akomi kobima na ye wana papa wana atezemi akomi na retard yoka mayele ya papa wana tango atie mwana wana zemi na zongi momuke entre parenthèse papa abengi ye yo nakutaki yo na mwana oyo naesaki yo azali mwana na ngai ifa otala kelasi yo ozwi avantage na ye omoni jeune fille azokobonga auti moko ozwi avantage na ye tiko tala otie mokumba zwa ye okende ozwa baresponsabilité na yo papa la abinonga nakoki kozwa ye te mpona naza na mwasi na ngai na bana. Et toi tu es quel genre d'homme ozoko yibo sabuso ozoya na ndako oyo ya ngai papa atikaki ndenge wana parce alekaki kobrutaliser te papa na bango azali moto ya mboka bato ya mboka bazalaka na mwa incompréhension atikaki ndenge wana pendant que aza na mokumba so ya 2 mois ndenge wana aye kosala makambo wana ntango batie pression abiono papa wana nde motu apesa ye nga poudre moko boye abaki nde ezali awa poudre wana natia yango na biloko so natia yango na biloko bino nyonso tu bokolembalemba donc makambu nyonso tando yebisa bino bokondima comme ça nakobenga na bino na ndako oyo ekotikala ya ngai ngala kozala siko bokonza ndako oyo yako kofana nanga awa yoka ni fois raisonnement yaya maweza ngambo batu mususu toyambaka na ndako salaka attention topekisi yo te obokola mwana ya ndeko na yo topekisi yo te obokola mwana ya qui que ce soit mais bazwaka mutu oyo kobokola mwana mokie parce oko dresser na façon oyo olingi est-ce que komi telanga ba j'aime ko tia ba j'aime to partager mission oyo toujours lembisa toujours partager yango te to tia ba j'aime te toujours lembisa biso et puis nous devons nous abonner to s'abonner massivement à la chaîne to s'abonner yaya ba golo balobaka bo s'abonner mo bondo bo s'abonner mo bondo to s'abonner mo bondo ba ware balobaka nini. Voilà bon, naba warrior, naba spiritas, naba crocodile, naba nani. Bisonyo surtout tous s'abonner à la radio de Koli. Et ça est le seul programme oyo et sangisaka bisonyo sauté. Tango alobi ndengwa doki. Yeba yite papa la personne qui est poison. Donc pour imaginer que batie bloco na bloco poison doki. Biloka babe na nzungu ya biloka kolia ya batu nyonso tout. Voilà comment est-ce que la famille allait succomber. Famille mobenga kokufa pour la ignorance ya fi wana. Bon na etina benga ngo ignorance tonne parce que à 18 ans déjà à comprendre. Ba pese loko oyo domination. Na peut-être pour la ki mwana mboka ayebi ke mamba ki c'est la ka et conso. Ba tela yo ba dominer ba oyo ko fanda wana. Donc déjà une esprit wana. Yo vandi pa bandeko ba yambi lokola ndeko. Ba ptia loko otia o dominer bango. On va le contrôler bango. Ils ont des intentions à mabe. Donc yebaka muto ko yambana ndaku yaya. Est-ce que komi? Ezande boye. Mama linga benga mbila baka ngambila ko benga mbila te non, ko benga mbila te tikaka ndengo papa zo calmer situation parce que ayebi famille na bango tange ba ko comprendre makambo wana te. Okangisi mwana na ye, mwana asuku tu zemi, non ba yebite. Excusez-moi, zemi non ba yebite, okangisi donc engo beta mbilinga minga papa o se maîtriser. Papa s'est maîtrisé. Papa a dit non, ça va pour moi. Mais avant tout, tout ça dans matanga.
basali matanga tokunde ko na biso no ceci batukumba ko si ça va papa et moko azwa jeune fille wana na bilamba na makamuna so bakena mboka akena ko zongisa ye pa ya papa na bango apesa na mbongo papa na bango asengi basori makamuna so tuwana ba reconnaître. Donc c'est comme si na habito banini elle a été envoûtée toneni on ne sait pas. Bref, papa le quoi qui kimia na famille azongisi mais papa est solo moko c'est fini. Ngala makamba ba famille et sili. Vous comprenez? Ça la sarabino, Mundela comprenait que famille restreinte des familles. On ne refuse pas famille élargie. Mais d'abord, concentre-toi na mwasi na yo, na bana na yo. Concentre-toi na mobali na yo, na bana na yo. Parce que mutu na famille na ye. Ce que c'est qui aide to koya secours. Attends ndenge ya musika, to kosala secours, attends nga pemna occasion to kutani. Vous savez quoi? Adage français plus on s'approche de l'autre, plus on perd le respect. Et ça la kaya solo. Ça la kaya attention. Tango bazongi, na uti que sabino awa, etikala quelque temps, résultat est bima. Ba tout nos bazaki na en plaire au sakanate. Résultat bimakate et bimi. Tango résultat bimi, mama kutakena kotala te, ataki don na se mwana ya kufi, ba ninga ya mwana na ye ba ye mobundu. Talaka abota mwana mobali ka ye moko wana, azala basaki na sifi na ye moko mwana mobali 7. Ba ninga ba ekolela na journal boye ndeko na donc camarade manga a joué examen d'état. Donc mwana wakati ko kufa a joué examen d'état. Mama ton ka tele journal mwana na ye komo ebimi, mama piqué crise. Crise wana yango mama na AVC tilelo choc wana mama zaki nango akoki yango te po degré mama linga mwana ya mobali wana okondima yango te. Papa Fisto tala lisolo oya biso yango wana mama na biso atika na AVC to skindaka bakine likola mwana na ya mobali oyo babomisi e pa ya cousine na biso propre na intérêt soki intérêt ya papa wana to ya nani. Papa tu na rasiko awa. Tolingaka tokere ko kangisa mbali wana asentaki cousine na biso to kangisa e kozala ndenge nini. Est-ce que yemte ezalaki eloko ya mabe atiaki pour la domination ya solo to zalaki pe ya solo on ne sait plus voir. Yepe fraka ça moi évident atendambu abu mandam atiaki nyonso. Soke kei makamwe ko sala élargi po tant que cousine wala et comme bakindoki ça est-ce que bakosili sa famille te ba conflit inutile papa gérer yango akendaka na mwasi bakine asuga mwasi taye mama bandi ko bonga mwa muke nzamba sala biso grâce mama abonga pena mubimba mais souci ya mwana na ye isali babe papa Fisto beta lisolo oyo pona kotali sabatu yaya maweza ngambu biyamba na ndaku boko yamba mutu ba yambaka te. Est-ce que lisolo oyo était yote était yo hein? Voilà ekendaka ndengo wana na politique ya mboka na biso ya les pays va mal lobaka yango ndeko oyo aleli en plein plateau ya confrère na biso Patrick Lokala pona ni aleli pona kaka Martin Fayulu ake kokuta na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi pona ye Martin Fayulu les a trahis. Ndeko oyo aleli. Est-ce que Martin Fayulu a trahi la nation? Il a trahi l'opposition en réalité? Ou bien il a voulu sauver l'État? Et puis si Moutou Koshua, Moutou a sa réponse ici Kazali. Tala ndeko ndenga aleli en pleine émission. Pas si, pe mawa. Ça n'a raison qu'on est là, ça n'a raison qu'on est là. Tala. Petite information, mon père c'est un militaire. Il était général dans ces pays. Vous êtes le fils d'un militaire comme Jacques Dicou. Voilà. Mon père était général dans ces pays. Mais je n'ai pas vécu avec lui. J'ai grandi dans la famille de ma mère. J'ai appris à prendre à bras les cornes mes responsabilités. C'est-à-dire, c'est-à-dire aujourd'hui, président Martin Fayulu, avec beaucoup de passes dans mon thème, les sacrifices que nous avons faits pour eux. J'ai battu campagne pour Martin Fayulu par 2 fois dans l'élection. Il y a 2018 et 2023. 5 AP Sangani 100 francs.
nandima ba risque nyonso ezo salanga pasi na mona elelo ko manangabu esaki suwe na biso te esaki suwe na biso te. Ah, Owen Bosengo. Non. Faut pas pleurer, mon ami. Oh, Owen Bosengo. Calmez-vous. 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 Ce sont des choses qui arrivent. Calmez-vous. Calmez-vous. Vous avez des papiers mouchoirs. Derrick, il faut lui donner des papiers mouchoirs. Hein? Il faut qu'il se calme pour qu'on poursuive tranquillement l'émission. Voilà. Non, mon frère, il ne faut pas pleurer. Hein? Il ne faut pas pleurer, cher ami. Roubez l'estomac pamba. Namba Congo. Namba Congo et roubez l'estomac pamba. Donc, ça arrive, hein? Nous sommes à risque. On se comprend, nous sommes à risque de signer un mot de signer pour défendre la raison. Mais lorsque vous voyez dans la troupe, tu vas trahir, ça fait mal. Ça fait très mal. Tout ça m'a pas plaisir. Tout ça m'a pas sentiment. On ne fait pas des histoires pour plaire aux gens. Les autres qu'on recevoir ma balle la tête, c'est couvert pour la maraboye. Mais lorsque certaines personnes vous nous prouvez que vous êtes là pour chercher à vous conforter personnellement, individuellement. Est-ce que moi je peux être vraiment moi un mouton? Jamais. C'est pourquoi nous disons, nous sommes là, nous sommes en train de guiller nos flèches. On va pousser le combat jusqu'au bout. Tambola na mokili omona makambo kasi yaka na République démocratique du Congo omona bikambo ya epesi pasi pe mawa na komini ya Ntsele papa ko lopango atubi mwana oyo meli po likole ya 500 francs atubaki tangaye ati ndi muta kene osombela ekisa bangungi mutu wana mwana wana yebite soki nzala soki nini atie puana mbongo na papa ko lopango epesi ye kanda ya ko sakate tanga yebo ale atubi embeli akufa ya pona 500 francs. Où allons-nous? Qu'est-ce qui ne va pas dans Mboka Oyo? Pas ya kusakanatia ya image oyo ko de sayo. Tala. O ba ochikolo ba eza bongo te eza bongo te. Eza bongo. OK. Olingi basa na nini kasi na oyo sali. Bina mawonde mboye bindenge nini bako conduire. Ine vers 500 au sombelanga kisangungi. Ya 300 na almeti ya 200. Yelanga yango ko nakota na ndaku na lala. Banda kinai na 500 wana rien. Lobi siko na yeko mona eba 10 heures. Na tuni wapi himbongo na pesa kio sombe nanga biloko. Akomo siko ko manke ngai, ko finga ngai ko bundisa ngai na nzoto. Ko bundisa ngai eloko nanga moko. Oh, combien de fois po na pesa o eloko mbongo o sombe nanga eloko melanga kaka mbongo. Chaque fois. Ndiye ngwana lo zimbe lo chubiye. Hein? Yo mona bina molimo amutu égale à 500 francs. Molimo amutu égale 500 francs. Sikotango ayaki na 500 francs moto ayaki pena kisa nsinda yete. Ata eloko ayaki na ngote. Ata eloko ayaki na ngote. No zaki na mbongo mususu te pa 500 francs. Zali na mbongo mususu te ka 500 wana na poko wana. Na 19 na pesa kiye. Chiko eloko yo sali yo moko nano eloko sali omonya ngondeni eloko yo sali. Na sali déjà erreur grave. Oh yo chubi mbela za nani pa nao. Aza ndeko nanga te. 19 ans non. Non. Musuwa pe ya quartier. Et pour na kino moni la epe bisika mususu ayaki te ko ti bisika na futelaka. Ayaki na aza moi sito mobali. Mobali. Âgé de 23 ans. Bon, les gars n'ont pas fait. Les qui n'a pas fait. Et que le vin a l'élection de service. Et total, disons lundi. Au bon Selangai, place Kunana. Alors, il y a Bambo. Ezaï na Bambo. Au bon Selangai, place Kunana. Attends, Terewan. Na l'élection de fragrance Kunana. Quel autre après? Situation nini okuta nango na secteur na yokuna. Bien, ngana za OPJ na commissariat ya Ntsele Daipen. Monsieur yo ami pesa kombo bakoko. Alobi aza mutu ya Nzambe ya bakoko. Lobi tovandi na bureau na biso tomoni
population bayeli biso monsieur oyo achubi moninga kuto oyo awa na libele ya koti ya loboko ya mwasi. Alors nazeli que responsable ya moto bachubi mbeli aya ndeko na ya mwasi aye nazwi maloba na ye nakamati mpe maloba ya akize oyo yango nasilisi kozwa maloba na bango. Je me suis transporté avec la famille à Muto Bazukisaki, token hôpital UNICEF ya Kilapi na Selebambou. Malheureusement, j'ai trouvé la personne na état moko ya inconscience. Moya koyoka ete parce que azo lobate mais azo pem. Tango na zongi vers 21h nde namoni bato bayembango koyebisanga ke moto otiki na hôpital kuna asaya nini akufi, raison pour laquelle lelo toye kotika ye akende korépondre na baacte na ye. Oui, atubaki mbeli cause ezalaki nini parce que yo moto aza na dossier. Bien, cause ezali que avant hier apesaki de fin wana na kombo ya Jérémie 500 francs vers 18h asombela ye insecticide otobenga 33 tours na boîte ya allumette. Tango monsieur wana kei atikala ye kozonga ipa na ye te lobi bakutani nde abandi kotuna ye makambo ya 500 francs et comme ba échange de paroles entre les deux parties. C'est ainsi que monsieur yo lui-même est passé aux aveux en disant tango na moni nazotuna mbongo na nga bandi kofinga ngai ale to bandi kobunda na zinde mbeli oyo na chubiye. Et il vient même de dire ça auprès de l'excellence monsieur le bourgmestre de la commune de Lansele. Aussitôt donc point bas à répondre na ba acte na devant la justice. Oyo sali o ba otiko ba eza bongo te eza bongo te eza bongo. OK, olingi basala na nini kasi na oyo sali bino mawonde mboye bindenge nini bako conduire nanobaki yango ne bandela awa yaya bayaya basi bayaya mibali, les enfants en général. Quand tu as encore tes parents ozana papa na bino na maman na bino, régis-toi. Sambela kapo na bango ba continuer kozala en vie. Kasi soki moko na bango azalité. Oui, il y a certaines femmes, ba maman musu ba tikala ba veuve, ba kolisa ba orphelin, ba koma pe batu. Kasi soki mama zana makasi wana te. Ezalaka calvaire, ezalaka souffrance. Souffrance ya makasi ezalaka kutu koleka, soki kutu na papa na mama ba kufi. Tala fita to créer ki plateforme oyo to sauver ba orphelin na ba veuve yaya. Benga biso okota na plateforme oyo kosunga. Ne se fixe que 1 euro par mois. Minimum 1 euro au sa contribution pour na to sunga ka ba veuve. To ko sunga ba veuve na ba orphelin na Kinshasa, na Matadi, na Kisangani, na Afrique du Sud, na partout esika bazali, na Éthiopie, partout. Puisque to ndaka partout pour na ko sunga batu. Tala mwana oya mukie moins de 10 ans moi c'est. Orpheline azoluka assez débrouillé moko azoko tia cirage mwana moi imaginez moi les temps on va 10 ans ba risque o na ngona nzela mais bana ya boye na contribution à 1 euro 2 euros 10 20 ça dépend montant oyo ko tia o tie to kosunga bana ya marque oyo bazwa pe batu parce que ba orphelin na ba orpheline ba koma ka pe batu et pour y venir te lelo ali ko seka papa fils mama pamba wana na route makamwana te biso tozana ba orphelin na famille te ou bien tozana ba orphelin to s'occupera na bango. Oui, yo s'occupera na ba orphelin oya bino et bon ba orphelin mususu na la s'occupera na bango yaya et ko sala au plaisir te orphelin moko akomi mutu pona 1 euro yo contribuer ki orphelin moko akomi mutu orphelin akomi ministre pona yo opesa ki mama na bango fond ya commerce ate ya $100 ateka manguba mwa bikedi na coin mwa kitoyo moi qui lebu pona alesa bandeko aboko la bana wana e mutu ya ndengo wana avec non mbongo na oteka oyo eza fondation radio locale par exemple eza lisanga ya bandeko soutien aux orphelins ba pesa ki mwana pona na futa mno mnerval mwana wana soka tema boyo ngona se asambeli osa soki ntama ko yokate na robaka yango chaque fois et puis no ba maka chaque fois eya lo sambo ya mwana oyo azali pauvre
mwana oyo aza na mbongo te losambo na ye to louange na ye pa nzambe ezalaka différent na louange ya mwana oyo aza mwana bonne vie mers papa apesaka ye mbongo akendaka kotikela mutuka na ekole donc basalelaka ye nyonso basombelaka ye nyonso tout eza très différent mwana azalaka déjà très bien akosambela nini akosambela mpo na formalité mais mwana oyo aza na difficulté kozala mwa lipa lokola mwana oyo tolakisi oyo image ayepesi ngai pasi ya kosakala te mwana oyo image sirage ezopesa ngai pasi mwana oyo soki azwi soso akosenga nzambe merci ndenge nini ye ato ya kokota na plateforme oyo mpona kosunga sino te mawa epesi ngai pasi image oyo mwana ya boye oyo bozomona wana mwana na ya 4 mwana ya mwasi aosala sirage na Congo RDC bino bodetuna ba million betala peuple mwana ya mwasi ya 4 aosala sirage pour vivre bino bodetuna ba million pour mezate mokolo ezali un jour mokolo ezali ya Denis nayebi te ya Denis soki avandi ayaka koluka makambo je ne sais pas ya Denis abimi na télévision alobana koloba manakala azongeli yango lisusu ya Denis atali na camp prophétique alobi amoni Cornel Nanga coordonnateur ya AFC M23 akufi esili wana te o amoni sous-président na biso ya kala mwana mboka Joseph Kabila Kabangi yepe bazokolela na libanda et peut signer mutu kuswa ba prophétie ya Denis oyo évidemment prophétie ba négligaka yango te apesa ba prophétie ebele et ko kisoma pe na mboka on ne sait pas ake encore plus loin abi 2 ans ko lekate mosala ya nzambe moko ya munene ya kotika biso ezali nani on ne sait pas tozali komona awa déjà ba sala ya nzambe mususu ba ndi ko préparer déjà bana na bango déjà ba préparer bana ba remplacer ba ngona bokonzi yaya ba église ba royaume ba église o yaya tokoyela ngo jour mususu azo préparer mon ndimi mususu te obenga ngo l'église corps du Christ mais azo préparer mwana na ye est-ce que bokomi tokoyela ngo émission spéciale yaya sikabwe tananu ya Denis ndenga pesa ba prophétie na ye et bon tozonga suivons na yebisi pe ndeko nanga nanga na éviter pourquoi na moment na vision aliwa pas na ngana prophète na bangate moi je suis pas contre toi naza pour yo pété mais na éviter aux congolais je sais pas pourquoi je vois la mort chez toi prie protège-toi prie na yebe na moni président ex-président Abso Kabila ma tanga munene mais libanda baolela Amen. Pourquoi je vois ça? Amen. Je vois un grand pasteur. Talambinga, Mubali Kitoko. Hier, quand je prêchais, j'ai vu Nanga mourir. Je me parle à Nanga, s'il m'écoute. Il est temps de prendre tes dispositions. Parce qu'on va te tuer. Parce que j'ai vu ta mort. Quand je vois la mort, c'est danger. Je ne sais pas où. Et j'ai vu l'ex-président à l'étranger. Je l'aime beaucoup, mais je le viens en deuil. Comment ça? Pourquoi je vois ça? Vous savez, quand je dis des choses en plein air, c'est trop dangereux. Quand je ne sais pas, mais je vis ces deux deuils. Quoi? Que Dieu, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Depuis 3 jours, je vois. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Là où vous êtes, priez Dieu pour ça. Je ne suis pas le prophète de Tshisekedi. Je ne suis pas le prophète de Kabila. Je ne suis pas le prophète de Jean-Pierre Bemba. Je ne suis pas
pas le prophète d'un président. J'ai dit la vérité. Mais comme le président Félix est le président du Congo, je dois obligatoirement le soutenir. Parce que c'est lui qui gère. Le prophète est dans la légalité. Au nom de Jésus, un prophète ne peut pas être dans l'opposition. On a déjà avancé dans la démocratie. J'ai vu. Écrivez. Il y a un grand homme de Dieu qui va tomber d'ici 2 ans. Nous prier pour la ministre de la Justice. Nous avons sur le gouvernement. Pourquoi? En tout cas, tout le monde est dans ma casse pour nous. Comment ma casse? Ça, je te l'ai dit. C'est dit à quoi? Bon, il est en train de faire un travail qu'il est en train de faire, mais le travail là, tu dois percevoir en Mabé. Ils ont dérangé la tubile. Vraiment, il faut tout ça pour nous. Voilà. C'est par ici que nous bouclons l'émission à l'élo. Bandeko Balandi, de tout le monde, sur la biso. Ozana lisola ko pesa benga biso opesa lisona yo soki obengi biso ojubiso te komi tungsamate tikela biso audio lisona otokobeta yango kaka ndenge olingi tobeta yango soko zui biso te tikela biso audio na yo. Je rappelle ici que biso toujours soutenir beaucoup plus ba veuve na ba orphelin d'abord. Parce que tout le monde va belé. On a une zone à Congo, on a une salle à boyer, on a un commerce. Non, nous ici on soutient d'abord ba veuve naba orphelin en première position. Deuxième position, tu as la bateau, tu as la bokono, na hôpital, ba na difficulté. Il y a des factures. Difficulté aux soins, on peut venir en aide. Monsieur Souana, totalement angosima. Donc ne nous confondez pas des choses. Est-ce que commis? Allez, on se retrouve tout à l'heure là à 14h pour la deuxième session d'Abisso. D'ici là, portez-vous bien. Allez, santé de fer à tous. Hein. Chap chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.